Bote batata ba mama bandeko boye malamu na émission na biso ensemble parlons-en ezali émission polémique te ezali émission o ezali kopesa biso mayele bwanya pe bososoli po ete toyeba kozonga na kati ya nzela. Ensemble parlons-en ezali moko ya émission o ezali na etinda ya kotalisa biso ya kososolisa biso bomoi na biso pe bomoto na biso. Nde yangwana toza kosenga yo na moto oyo ozwi émission yo pona mbala liboso ou nanu osabone te na kati ya chaîne na biso Angel Music Officiel TV osabone abonnement eza gratuit yeba ko sepela na émission na biso ko aimer émission ndenge wana ndozo soutenir émission oyo ekende liboso yeba pe ko yeba ka ko partager pour ete bato yo baza na posa pe bayeba oyo yebi koyoka na mokolo lelo bayeba oyo toza kolobela. Ensemble parlons-en ezali mingi tozo lobela makambo ya mboka na biso tozo lobela makambo ya bomoto na biso esengeli na biso kolinga yango ko soutenir yango soki ya solo penza to milingi biso bato mwindu soki ya solo penza biso ba congolais to milingi esengeli na biso ko partager émission oyo ensemble parlons-en non polémique to boya buzoba ya satana to boya makelele ya wenze mingi en tout cas 70% 80% to belaka makambo etali bomoto na biso mboka na biso. Voilà, dernièrement na pesa kibino na numéro 121 na yebaki kopesa bino élément moko oyo nalingi na commenter lisusu na mokolo lelo naza na deux éléments oyo nalingi na pesa bino na mokolo lelo ndeko oyo na yebi kombo na yete mais na moni batindela kinga video oyo pe yebi kotambola nango pe na ba WhatsApp yango moni nalingi na lobela ngo po na yebeli yango lisolo oyo babeta pona likambo oyo révélation oyo ndeko na biso auti kozwa. Mais avant na tia élément oyo ndeko na biso na révélation oyo ayebaki kozwa ya bitumba ya mindele na bakimbangiste bozela na tiela bino élément oyo ezali kobangisa mindele tozo kende malembe tozo koma bozela na tiela bino élément oyo kende malembe tozo koma bozela na tiela bino élément oyo mindele balobi ke boko dirijaka biso te boyoka élément oyo bango moko na ba information na bango nde bapesi yango pe après na koyeba ko commenter. Et en Espagne, c'est la crise qui a fait descendre les habitants dans la rue pendant des mois, vous vous souvenez. Aujourd'hui, le taux de chômage avoisine les 30%. Il faut bien tenter de s'en sortir ailleurs. Pendant des années, les Marocains venaient chercher du travail en Espagne. Aujourd'hui, la tendance s'inverse. Ce sont les Espagnols qui émigrent de l'autre côté de la Méditerranée. Et ils sont 4 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Dorothée Oliéric et Jean-François Monnier. Bonjour, comprendre. Sukoyo. Na kote la bino élément o na tchaki na numéro 121 oya mwana mwasi oyo aza no kimbangiste azwi révélation moko ya munene bomoni eloko oyo ezobangisa mindele yango oyo kimbango alobaki ke mutu mwindu akokoma mundele akokoma mutu mwindu ba européen bakoyaka kosengaka misala epa na biso yango wana yo mutu mwindu oyo balobi africain oyo ya mutu mwindu tika buzoba longwa na distraction mundele alingi te yo telema po otonga mboka na yo po ye abanda ko ye epa na yo abanda kotonga yo lobi ozonge epa na yo koma locataire na ye okoma travailleur na ye bino bo comprenaka te pona nini batikaka Afrique se développer te po bo dégoûter Afrique po bo yina mabele na bino bo kima bamboka na bino bo ya epa na bango o babengi mputu na Kikongo mputu elakisi bobola nde yango wana mputu na tango akala bakoko na biso na royaume Congo babengaka Europe nti ya mputu ça veut dire que mokili ya bobola bazane lokote sans mabele na yo Afrique bazane lokote sans richesse na yo o nzamba pesa yo
Yangwana yo mutu mwindu yo congolais bima na buzoba parce que Congo ezali lokola cerveau, lokola moteur, lokola place ya bopemi oyo épanouissement ya Afrique noire eko salema eko wuta. Esengeli tolongwa kuna boyoki espagnol alobi jamais akokaki ko penser akende koluka musala na Maroc. Maroc ezali Afrique, hein? Afrique maghrébine. Maroc ezo faire partie Afrique. Bandeko e bandi na mukuna. Et pas na biso pezali mais nanu penze komi penza kosala poso di totali bazo kosala ba entreprise pas na biso. Bazo ki mama lembe malembe bandeko. Bespagnol o ezali baza na système ya royaume. Baza na roi na bango kuna. Roi d'Espagne. Bango bakimi Espagne, balobi baze belé, bakimi Espagne, bazo kende koluka musala na Maroc bandeko. Neuf, si c'est ma neuf. C'est le moment. Oyo yo mutu mwindu longwa na buzoba, longwa na buzoba nazo bonde la yo na motema moko fongwa mamisu, longwa na buzoba pe sensibiliser bana na yo po tozo risque bana na biso bakende ko travailler na ba entreprise ya mindele soki to kebite bandeko. Tozala mayele yango moni na lakisi bino nano element oyo moni mindele bayebi yango ke pana bango bokauki ekoti bandina na spirituel eko ya ko se manifester physiquement ba savant na bango o Mobutu alobelaki wana bayebi yango bato asoloka na bango ba magicien na bango bayebi yango ba scientifique na bango bayebi yango bato na bango ya molimo o ya bosoloka ya bondoki bayebi yango ke ndenge za wana tana bango esi esili tana bango esi ekoki yango na bomoni bayebaki batindaki covid po ba déstabiliser oyoki bakomi kokende Maroc balobi bandimaka te kala ezalaki ba Marocain mutu bande kende koluka musala kuna na Espagne lelo yo ba espagnol bazo quitter Maroc po bakende koluka musala bazo quitter Espagne po bakende koluka musala na Maroc na suki na nwana bozela skona tiela bino element oyo mwana mwasi oyo révélation ya mwana mwasi oyo azwi bongo ngana yeba lisusu ko commenter yango pona lobaki na koya na kozonga pona yeba ko commenter yango. D'accord? Total. Shalom peuple de Dieu na pesi biso mbote na kombo na Yesu. Zamba lamu ndeko na nga zamba bateli biso na ye lisusu liboso na biso pona komemela bino ezali message oyo Nzambe atalisaki nga vision. Avant na banda tokopusa misu na biso epa na Nzambe ko réaliser présence na Nzambe ko benga présence na ye assister biso po ete na loba selon nga ete mais selon molimo mosantu na ye. Saint-Esprit de Dieu na belle lieu, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, papa. Yaka assister ngai. Zala na ngai na loba selon nga ete mais molimo mosantu nde loba la kati na ngai. Nabi misama loba selon nga ete mais selon molimo mosantu na yo, Saint-Esprit de Dieu. Na belle présence na yo. Na belle présence na yo et régner. Présence na yo soit contrôle ya nyonso. Et longola o nyonso ezali ya yote. Na kombo na Yesu Masia, mokonzi, o akela likolo pe na se, na belle lieu assiste ngai, ne la lobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimé, sans plus tarder, tokozama komi na Nzambe, na Amos 3 verset 7 na tangi na kombo na Yesu. Amen. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète. Amen. Ma combien lobi na biso, Nzambe akosala eloko moko te tant que a révélé nanu na basali na été to ba prophète na été makambu oyo akosala ingeta. Lelo na butu na lani na zui vision nazomona bitumba ya bakimbangiste na mindele mebinimi. Na telemaki Nzambe ameninga na vision na telemi nazomona makambu nyonso ndenge ezoleka. Na moni bakimbangiste batelemaki papa moko atelemaki liboso bakimbangiste na groupe na bango azo discuter na mundele. Azo yebisa mundele o eza tangu na biso bayindo il faut to diriger. Et mundele ayebisi papa wana bokotika la ko diriger biso ata mokolo moko te. Biso mindele bino bado go diriger biso ekosale mati. Mais bien bien azalaki wana azomona makambu nyonso ndenge ezoleka. Papa oya bangambo akimbangiste alobi
moindo akodirige mundele tango na biso sikoyo ekoki. Mais bien aimé papa na mundele alobi soki bino kodirige biso tokopesa bino kisi bokobela malade ya dépression bokobela dépression biso tokopesa bino kisi. Papa ya mutu moindo alobi tokomela kisi ya dépression te po eza tango na biso. Mais bien aimé tango na moni discussion komi makasi na komi kobaluka mpona benga bato baya directement na moni bitumbe bandi ya mindele na ba mwindu babandi bitumba. Mais bien aimé bitumba na moni na misu na nga ba noir na mindele bazobunda. Bazobwelelo ezali bokonzi. Mutu moindo alobi mundele akodirige ete. Mais bien aimé naza kimbangiste te na kota na l'église ya kimbangiste te mais nzambe amemi nga na vision kotalisanga makambo ndeko na ngai. Tango na moni bango babandi bitumba na bandi kobelela bato. Boye oza descendant ya kimbangu yaya. Bandi kobelela bato. Papa na mundela baluki atalinga. Alobi na ngadi ato bengi mutu akonzima o azati. Ngana yesu wango na yebisi papa na kobelela bato baya komona ndenge bozobunda. Ade ato bengi mutu akonzima bino azati. Mutu akonzima yo azati. Bokobela malade ya dépression. Papa wana ya kimbangiste alobi tokobela malade ya dépression te, tokomela pe kisi te. Turo tokomela kisi te, po tokobela pe dépression te. Mais bien nzambe amemi nga na division atalisinga makambo. Nazalaki na nazomona bitumba ndenge bandi. Mbala moko na ntango na baluki nazongisi misu boye namoni kimbangiste deja eganyaki bitumba etongoli drapeau ya vert likolo. Ntango namoni drapeau ya vert etombami likolo nabi bakimbangiste baganye na bandi kobelela boye banoir bobima libanda bitumba banoir baganye bolonga na distraction mebele na bandi kobelela na bandi kobelela bobima na distraction banoir baganye papa wana bakimbangiste babimisi bambunda babimisi bafanfan babandi kobeta noir longwa na distraction mutu moindo aganye oyo eza ntango ya mutu mwindu oyo eza ntango ya mutu mwindu ifo atelema oyo eza papa wana bandi kobelela mebeneme tika ete nzambe azwa lokumu mpo na message oyo mebeneme nazokoka koexplike te me na ngolo ya nzambe ndatindingana apesinga makasi ya koya liboso na bino tika ete nzambe apambola biso amen. Mama apambola pe yo atoza kimbangiste te ya kokende église moza kimbangiste ya makila po biso nyonso awa boye toza badescendant ya kimbangu abunda po ete moto mwindu azwa bosomi soki bakangaka papa kimbangu ayibaka te abomaka motu te azwaka eloko ya motu te atosaki ezalaki te azangaki kotosa ndenge balobaka justice te me bakangaki ye mpo abandaki kofongola moto mwindu misu mpona koloba na ye ke ezali bokonzi na ondo obungisa oyo bayiba yo esengeli otelema mpo ete oyeba korekipere bokonzi na yo. Abandaki kotalisa moto mwindu origine na ye bisika nini ya wutaki nde yango omoni mindele ederanja bango balobaki soki totiki moto libanda akoya komonisa makambo na biso toyebi kosala awa paske bitumba ya kimbangu ebandaka banda kimpa vita abandaki deja koavertir peuple na ere wana na 1800 soki na se trompe te kimpa vita abandaki deja koyebisa bato mwindu ke bato moko bakoya awa bazali bauti na bamboka ya pauvreté bakoya awa bakoya kokolonize biso bakoya kobungisa biso nzela nde yango moni kimpa vita baboma ye batumba ye kotumba. Mais kimpa vita alobaki na bango ata bobominga ata botumbinga kimbangu akoya. Donc la venue de Kimbangu a été d'abord annoncée par kimpa vita. Kimpa vita elakisi na Kikongo elakisi je ya bitumba nde place na lingi na mema bino na émission nanga oyo boyoki révélation ya mama oyo alobi nini alobi ezalaki bitumba ya bakimbangiste na mindele balobi
bato mwindu balobi na mindele oyo ekomi lelo tango na biso to dirige. Bandeko na bakimbangise bayebisa bango ke nzambe apesa mindele kaka un quart ya bomengo. Et puis akatela bango temps. Donc mindele bayebi ke un quart o nzambe apesa bango, tana bango o bapesa bango, ekoki sikoyo etikala 3 quarts. Nde bansenema bapesaka bakimbangiste ndenge ekomama na makambo papa Kimbangu aloba. 3 quarts oyo etikala eza pona biso bato mwindu. Ça veut dire que il faut to salela bomengo na biso o nzambe apesa ba biso. Mindele bayebi yango moni bakomi koboya. Bitumba toza nango na Occident na Afrique ezali ebandi ya molimo pe eye na physique. Tata oyo alobi tango na bino ekoki nga nazoloba tata wana oyo atelemaki liboso bakimbangisi eza ye moko papa Kimbangu. Nazo prouve bino yango na prophétie na ye oyo atika na maloba na ye oyo atika. Nde nazo tanga ngo kala te natalisa bino ke ye moko Kimbangu nde aza liboso ya bakimbangise po ya lobaki ye moko nde akoya kobunda po na mboka na ye Congo. Bandeko oyo tozo kende ta o tozali ezata ya kolongwa na distraction ezali ta ya kokende koluka ko récupérer bomengo na biso 3 quarts na biso esengeli to banda ko salela yango parce que soki to telemite soki to lamuki te to ko retarder lisusu ba bénédiction na biso tala bana Israël balobelaka na biso na Bible tango babanda ko zanga kotosa trajet na bango o bakokaki kosala tozo exemple 2 jours basala nango soki 400 ans soki basala nango soki combien d'années ko traverser désert. Nde yango moni biso foto longwa po ete soki to longwe te tozo poussa mapamboli na biso mosika. Bible lobi bolimbisi Bible lobi non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, mais ce sont nos crimes qui éloignent la main de l'Éternel d'agir dans nos vies. Ba crime ezaka to ke lokobo mamutu. Ba crime ezali buzoba mabe kindoki, bazua ba division ndezo salake loboko nzambe ezokende mosika na biso pe kozanga kotosa pe ezape en quelque sorte crime soki nzamba lobi na osala bo esala. Yango moni biso ba Congolais toza na bomengo na kati ya sous-sol na biso tozo profiter na ngote boyoki mwana mwasi oyo alobi nini ndelo balobi tokopesa bino maladie ya dépression boko banda komela bakisi tata alobi bako tokomela bakisi te tokozwa pe maladie ya dépression te. Nde yango bomoni Covid yaki bandeko soki omemi penza mayele no na mozindo ko comprendre que Covid yaki pona bango te Covid yaki pona biso ba exterminer biso parce que balingi te kondima ke tana bango esi ekoki esengeli siko mena Afrique ya banda ko décoller balingi yango te. Nde yango wana bitumba ezali makasi tozala na kati ya ba prière tozala na kati ya mabondeli to bondelaka pona mboka na biso to bondelaka bandeko tolongwa na mabe bandeko parce que bako sala eloko na bango balingi ko sala wana ba saboter bako sala yango tozala na bonzambe tolongwa na masumu parce que oyo bako zala en dehors ya tata ezala na bango pasi oyo bako zala en dehors ya volonté nzambe ko zala na bango pasi bandeko bakotika te. Ndenge tomoni awa boye ba espagnol bazokomi kokende koluka mosala na Maroc mutu mwindu penza français avion ye koluka mosala na Congo bozo kanisa bakondimango bakondima te kaka ndenge kutu tolobaka ke race ya mutu mwindu nde bango bato liboso bato nso bandimaka te bakondima te parce que eza bongo te pona bango c'est eux c'est bango. Donc esengeli tolongwa na buzoba esengeli vraiment tolongwa na buzoba na lobela kibino likambo oyo
oyo papa diangenda bengaka batu nyonso ya lingomba na nkamba balobi bavanda na nkamba bamona bafourmi eza te fourmi oyo bazalaki 1000 fourmi oyo 2000 fourmi balobi eboke ya bafourmi ya rouge na ya noir bafourmi baye babandi kobunda yo somona bafourmi bazobunda entre bango balobi bafourmi noir baboma bafourmi rouge papa diangenda alobi bomoni makambo esalemi awa ezali makambo oyo ekosalemaka mikolo ekoya bafourmi rouge mindele bafourmi noir bato mwindu yango bomoni bandeko combat spirituel eza très nécessaire na biso bato tondimeli Yesu Masiya yango wana mama Olandi azalaki pe préparer bapesaki ye vision oyo aya koforme bato na combat spirituel. Combat spirituel esengeli tokende kobebisaka misala mindele basoloka na bango ba magie na bango ba science na bango o basala po ete baya kodétruire peuple noir esengeli kokende kotelemelaka kokende kobebisaka. Ça veut dire que yo telemi na prière ozokende kobebisa misala na bango ba plan na bango ba projet na bango nyonso baza kobongisa po ete Afrique ekende liboso te po ete babelisa biso maladi ya dépression po ete bamemela biso bakisi yango wana nde po ete maladi wana ekozala pe ka dépression te ekozala pe eloko mosusu batindi yango na Afrique po baya kopesa bino batonga ba exterminer bino baza capable bandeko. Papa Kimbangu abengaka bango bana bankali ya mpemba. Ça veut dire que bana ya satana. Aïe 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 aïe, nalingi natangela bino prophétie magistrale ya Kimbangu. Yango wana bomoni toyeba honore Papa Kimbangu tozongisa Papa Kimbangu na place na ye oto longola ye. Papa Kimbangu abundi bitumba bakangi ye 30 ans mais bozwa honneur nyonso ya Papa Kimbangu bopesa balumumba bopesa batu ye moko kutu bolobelaka ye te. Papa Diangenda paye la caution pour la libération du Congo du Zaïre. Mutu alobelaka ngo azate bandeko. Esengeli tosala très attention na mboka ya Congo. Congo tozoloba Kimbangu amonelango pasi boyebi tango bakanga Kimbangu bato nyonso babandaki kolobela Kimbangu badeporta bango. Histoire oyo bato bayebi yango te bakongole mingi te bayebi yango sauf bango moko bakimbangiste. Badeporta 3000 familles. Bamema bango na bato o bauta ba Congo bamema bango. Ça veut dire que soki ozolobela Kimbangu ozalaka na ba Congo bamemio na Lubumbashi bamemio na Équateur bamemio na Kisangani. Soki ozaki mutu ya Kisangani ozolobela Kimbangu bazio bamemio na ba Congo. Donc okoki kolobela Kimbangu te ezalaki interdit na moment wana o ba Belge bazalaki pa na biso ba déporta 3000 familles. Ba misusu bakenda bakufa babandaki ko maltraiter bango batia bango na bakaneti bakan de concentration. Bakufa bandeko bakufa na ba travaux forcés bakufa na banzala. Nani ayebi yango? Yango bomoni na église kimbangiste na église na bango ya Nkamba ezali na 3000 places. 3000 places pour honorer la mémoire de 3000 familles qui ont été déportées. Makambo eza ebele ya koyeba histoire ya mboka na biso bandeko. Histoire ya mboka na biso toyebi yango te. Mutu mususu kotuna ye qui est le premier président de la République démocratique du Congo bayebi te. Potolo bakasavubu bayebi te. Bayebi Mobutu te. Bayebi Kabila le père te. Bamususu bayebi kaka Joseph Kabila na Tshisekedi. Histoire na biso ndenge bazoela indépendance bayebi te. Bakoko na biso bazalaki na ndenge nini bayebi te. Bakoko na biso bazalaki na empire balobi empire Congo, royaume Congo. Royaume Congo wana ezozwa ndambo ya Gabon, ezui Angola, ezui Congo Brazzaville, ezui Congo Kinshasa. C'était le royaume Congo. Balobi Égypte antique ezalaki Afrique mobimba.
Donc omoni histoire na biso to yebite nde yango bomoni batu nyonso bazomona neti poto nde makambo te Afrique nde makambo po ete bomengo na biso nyonso evanda kuna na mboka Congo mindele bayebi yango wana phrase alobaki gadget ya développement ya Afrique eza na Congo. Donc Afrique eza na forme ya revolver, gadget eza na Congo. Bayebi, ba scientifique bayebi, ba savant na bango bayebi, bato na bango mayele bayebi, yango bomoni Congo eza agressé, bakoloba te. Bakosale loko te po bayebi basi bakabola déjà mboka wana. Donc bango kutu balinga ba mema bino pena na kao po bazonga babanda kozwa parti mutu na mutu azwa parti na ye o ya pona. Mais lokola nzamba telema na mboka wana, lokola kimbangu telema na mboka wana, moyeba sala izate. Bozela na letangela bino la prophétie magistrale, oh papa kimbangu aloba na mbanza sanda. Tango wana alingi a se livrer. Po bakanga yete ke o baluki bazwi te, yemo kwa se livraki, yemo kwa mi pesaki. Ayebisi pa avertir batuke nazo komi pesa na justice mais tala makambo koya tala il y a 100 ans de cela. Hein? Il y a plus de 100 ans. Bozela natangela bino la prophétie magistrale de Kimbangu. Vous comprendre. Ah Congolais mi yebite, Congolais yebite kaza motuya, Congolais yebite ke mboka na eza paradis terrestre. Congolais a yebite ke mboka na ye ezali paradis sur terre. Bozela natangela bino la prophétie magistrale de Kimbangu. Je vais lire, je mets mes lunettes. Mes frères, Zimpangizami, donc on a qui Congo. Je vais essayer de ne pas prendre les mots, les phrases qui Congo. Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Retenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Comme je vous ai dit, 37 000 familles ont été déportées. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque qui se confie en lui. Les autorités gouvernementales, Mfumu, Zaluyalo, excusez-moi, j'ai encore lu les Congo. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence. Mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Abenga bango, peuple du monde des ténèbres. Il a dit ceci. Ma personne physique sera soumise à l'humiliation et la souffrance. Mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. C'est cette personne spirituelle-là qui était devant les kimbanguistes pour contredire, contrecarrer les plans de ces hommes, les enfants des ténèbres dont Papa Kimbangu nous parle ici. J'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race noire du monde. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Ça, c'est la prophétie magistrale de Kimbangu. Car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice de plans. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants
de l'Afrique entraîneront sur leurs conseils des Blancs, sur les conseils des Blancs, leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans le pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues de Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vue matérielle de Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Parce que quand nous voyons les morts, les morts à la mer, dans la mer, nous voyons que Papa Kimbangu, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Parce que les gens sont en train de quitter l'Afrique pour venir chercher ici en Europe. Pourtant, l'Afrique, c'est le paradis sur terre. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Nous devons acquérir la maturité spirituelle. Celle-ci, écoutez-moi très bien, celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Donc ça doit commencer par le spirituel pour que nous puissions avoir l'indépendance matérielle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle, alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci n'est qu'un roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Je serai moi-même, ça c'est Kimbangu qui parle, je serai moi-même le représentant de ces rois. Je liquiderai l'humiliation que depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ces livres. Et les écrits ou principes moraux contenus dans ces livres, il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Bien-aimé, c'est ce livre-là en fait. La prophétie magistrale de Kimbangu, écrit par l'écrivain Adrien Fouakra-Sumbu. Bien-aimé, là, Papa Kimbangu dit, je serai moi-même. Quand une personne dit, je serai moi-même, sous quelle puissance, sous quel pouvoir? Bien-aimé, je serai moi-même le représentant de ces rois. Hein? Donc, nous parlons ici, il faudra acquérir une maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Vous savez, même les savants ici, quand ils fabriquent les choses, ce n'est pas avant Nika Kaboye, attendez à fabriquer. Non, ça veut dire que la personne est inspirée. La personne, son esprit imagine quelque chose et par cet esprit, par cette imagination, c'est là que la personne va créer un objet, va fabriquer un objet et nous les appelons les savants, les génies. Vous voyez quoi? C'est ça, c'est là où nous sommes bloqués, c'est là où l'Afrique est bloquée. Bien-aimés, j'ai toujours dit, nous ne sommes pas là pour faire de longues émissions. Là, aujourd'hui, je vais m'arrêter par ici. Réfléchissez par ce que vous avez écouté aujourd'hui. Nous devons réellement acquérir la maturité spirituelle. C'est ça qui bloque l'Afrique. C'est ça, en fait, qui bloque l'Afrique. Quand on nous dit, on nous parle de la recommandation de Léopold II, quand il a envoyé ses émissaires en Afrique, chez nous au Congo, il leur a dit ceci: ne leur enseignez pas les dieux, parce qu'ils les connaissent déjà. Ils ont déjà leur Dieu qu'ils invoquent, Nzambian Pungu Tulendo. Ça veut dire qu'ils sont déjà dans la divinité. Ils connaissent déjà Dieu. Allez plutôt leur enseigner que les riches n'hériteront pas les royaumes des cieux. Mais par contre, la richesse qu'ils ont eu chez nous, ils ont construit leur pays, la Belgique. Tout cela doit nous pousser à réfléchir, bien-aimés. Nous sommes tous des kimbangistes.
Être kimbangiste ne veut pas dire que tu dois aller prier chez les kimbangistes. Être kimbangiste, c'est l'idéologie de Kimbangu. Kimbangu a telemelaka mindele. Ayebaki ke mindele baye ko bungisa biso. Mindele baye ko longola biso na bonzambe. Mindele baye ko memela biso ba makambo yo e ko mema immoralité na kati na biso. Mindele baye ko lakisa biso oyo ezali ko mema kufa. Katina bomo ina biso. Pourquoi ancêtre na biso na kalaba bande ko vivre ba 300 ans, ba 200 ans, ba 500 ans kutu. Ba koko na biso akalaba viva ba 120 ans. Pona nini biso to viva ka susu tango molaite. Poto longwa na bonzambe. Nde yango bomoni combat spirituel eya. Pona makambo ya minene boyo mwana mwasi wa uti komona ke ba kimbangiste ba telemi. Na mindele balobi tokotika bino te jamais bo diriger biso. Bakimbangiste balobi oyo eza tango na biso. C'est là où intervient le combat spirituel. C'est là où le combat spirituel intervient parce que na minduki tokokate ezaka kana molimo na ba prière nde tokoyeba ko longa misala nyonso ya mindele tokoyeba ko contrecarrer ba projet na bango. Ça veut dire que mayele oyo bazala kanango ya kosalela ka ba bombe ya kosalela ka ba vaccin mayele oyo bazala kanango ya ko fabriquer ka ba maladie ko fabriquer ka ba virus pour être ba memela ka biso en Afrique nzamba longola mayele wana. C'est là où intervient le combat spirituel. Bitumba eza ya nzoto te, eza ya minduki te. Po soki ezalaki ya minduki, balingaki batika biso tosomba minduki po batala nani ya kolonga. Bitumba eza ya molimo. Po na nini ba priva Congo kosomba minduki? Bazalaka na embargo, mboka o eza agressé, me batela mo embargo, bakoki kosomba minduki te. Bozo imaginer, bozo réfléchir, Congolais, est-ce que tu réfléchis? Mboka na yo ezalaka agressé. Mais mindele ba pesaka mbongo na Rwanda somba minduki, mais yo Congolais gouvernement na yo akoki ko somba minduki te, basala embargo, mutu moka akoki ko pesa Congolais minduki te. Donc nation congolaise ezana doit ya kokende ko somba minduki te, donc bazaka na embargo. Bozo comprendre hein? Soki sikoyo nguya wana ya papa Kimbangu oyo abimisela kabiso ba armée ba Armageddon ba soda wana mikuse wana bato mikuse wana balobi baza même pas na taille ya un bébé bato wana ba sakaja ba détruisa ba belge ba pakata mbango ba bengana bango na minduki te. Ndi wana nde bisika na zoloba combat spirituel ezako intervenir. Bien aimé nalingi kozala molai boete hein na zwabino tamingi te na suki obebo na numéro oyo tozo kolanda numéro prochain hein émission prochaine nazo continuer kolobela o ezali mabele na biso Congolais longwa na distraction hein longwa na distraction ngonga eza kokoka yo mutozo kotambola nyamu zo tambola na masumu longwa parce que toyebi te après Covid nini bazo bongisa boyoki balobi bakopesa biso maladie ya dépression bakopesa biso batonga yo okozala protéger na nani okobatamela wapi to pousser biso nyonso to réfléchir to longwa na distraction mabondeli makasi longwa na buzoba po ete nzambe amimonisaki ete aza nzambe na mboka na biso Congo. Nzambo yo Kimbangu ayaki kote ya biso na mboka Congo amimonisa na bonzambe na ye atalisa biso ete yende asimbi Congo na nguya loboko na ye pe moto akokangola akokabola Congo azate moto akomonela Congo azate esengeli mindele oyo batatola balobete to sala na banzambe me oyo biso tomoni na kati ya mboka Congo esengeli tokende koluka ye to banda kogumba melaye. Tapa zenga nkanu ya bandombe, ndombe katoma, papa zenga o ndombe katoma, mono nzolele ya zenga nkanu bana kindoki lusise, papa zenga o ndombe katoma, papa zenga o, papa zenga o, papa zenga o ndombe katoma. Ça veut dire que Seigneur, viens. Fais ta justice pour que l'homme noir puisse s'épanouir. Que l'Éternel Dieu
vous bénisse. C'était votre sœur Angèle Miezi. Abonnez-vous, partagez-moi cette émission, aimez notre émission, commentez, parce que na ba commentaire na bino pe na zozwa mayele, na ba commentaire na bino pe bozo poussenga na continuer ko sala ko lobela mboka nanga pe bo moto na biso kati na mabele oyo. Vraiment nzambe ayeba ko pambola bino ya koleka. Que l'Éternel et Dieu vous bénisse abondamment. Mbote bata